Bisonde ba comédien et le ça la biso ça mutema mabena jalousie. Soto tali pena bien. Ba ju pena ba che to na bicha nonga moko ba che Viviane ba che na Sila muto sa musala ezana. Na sens te soto tali Sila sa musala na. Azo sa musala a tourner trop, a kota biloko trop, azo misala ye moko na télévision. Bon ba to batali ba moni ke fa pese trophée ko nga bibena ya ko ba na TV ke ça lokuta sombiango eloni na prouver bato. Totika jalousie muto a mérité na to betele maboko où est le mal si ko autant te betele maboko te toza ko niyango mais ya ça na kata chambre a chango zo présentango yo kuno kufa kana mutema mabe na zabo na ko tia souci jamais o ba benga te place moko boité na ko tia souci te gris oye na gris siko oye na tokola epela azar na gris te ayebo jouer Gris na ko jouer za la raté dans le wono linouette ozono ki so jouer ndeni ngam na o jouer na calcul na bi genen o mbale ba telemi ba professionnel ngalo kwa na wana na muta misatu funa beta pe no ki na bona stratégie siko Gris jouer place nini Gris e peso maloba tango ba pesi o rôle moni ke rôle na eza mabe ko boya te salango so pa makila Yesu ozomona yango moni ngai na ngana tika théâtre ozo komba to na bato ba jouer ba kufa ba bomba te bena ba pièce yengo bateke mutana kufa ba ti rôle la sirène mais faut ça mutoza na vie de prière sote ba incarner rôle wana ba sirène ba Olanda yo na boti na perdre poids na kondi po na botana na condition mabe mais bato bazo tonganga na nde na comme na santé wana soki zaki mwana tende ba ti sida. Aux hommes de benani ba comédien. Tout qui n'a musika te trophée bata Sila. Et comme yo a corrompre a pesimbo. Ite mama be. A pesambongo te ya yoni. Yo sandi musana oyo pe o somba. So komboza ba oteke loti. Mama if love is crazy, love is funny. Love is crazy, love is funny. Ozana mingi baloba ki ete Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba via ba kenda partout ba délivrance simbate boya e pai na Seigneur Jésus qui sende bokobika batwana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalina tension sesili bilonyo sebanda sanga palpitation sesili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer mwana comme handicapé à olobate na etango na ba ko exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana na konoloba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda to repose na zaka ba na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est na mukanda na zupe musala donc on a témoigner moni na nzambe ya ozana wasai na bomo nanga tokana na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Bonsoir, ça dépend à Herbe Kolanda. Émission na biso, c'est moi Charlène Kadan, autrement dit la perle noire. Ça rabino quand on message ko sabino, na mbia kabino artiste ya bien au bajwa ka bien et oyope balobaka bien. Na sima caméra na ngana zana ye mo bobi Pierrot Ndombasi, pas na pesi ba merci na ngana ye mo bobi yende mon poste bobi
Yves Ipad bako bisou à toi papa na pesi ba grand merci na nga na ye moko bobi café on a 6 ba mbote na papa na pesi ba mbote na vie na nga Charlie Luwawo plus événement ba mbote na yo ya to quand même na nga fongole na bili to ba invité son kolando. Bonjour Star Viviane. Bonjour les grands journalistes, moi ça Mwindo. Boni. Qui m'est par la grâce de Dieu? Boni boulot, boni maman. Boulot qui toque, on dit naza kutuboye. Naza en plein boulot, il nous to casser biso. Maman so bien santé qui toque quand nous sommes so mon ABC. OK, merci beaucoup. Toko tambala moko na liso na biso lelo. Ato ko beta kama sur l'Italia. Ya musala parce que ba musala ndé makambo au sel biso ma récapitulation selon musala na yo ningo leki na 2022 et nous continuons pour 2023 oyo ndenge nizokendela. Bon 2022 c'est pas ça qui est très bien. Bon avant on a répondre à la question na yo na pesi na numbote na ba fanya na nyon surtout ba o pena nu bomona kinga été na 2023 ndenge bandaki bo bona nezo continuer kaka oto na mois de février na pesi na numbote na ngai ya makasi ba gros bisous et belé na star na ngai artiste et rappeur Smoky 9 D78 elle est grand rappeur na kati Angleterre yemtakangi masolo ba koto kuna bon 2022 et les cas qui n'ont très bien 2022 les qui très bien du début ti te ko mana katikati wana na zongela ki ba activité na ngai ya koleka na TV ya ba répétition ndenge pe na koti na 2023. OK, merci beaucoup expliquer biso zongela ba activité depuis tout ce temps là moi qui m'écoute qui mo bande comment tozaki wa. Bon na saki na betaki au moins une année et demie na ndako tant on a boti nazaki na bébé faut fande la mwana autant de mois naza ko évoluer azo penda misisa et bongo ngai na continuer musala na ngai donc na ko tika mwana bongo te loko ezaki pe ko bota liboso de balobaka mwana ko sala boye mwana ko sala bete yango pena na tiaki pena discipline na sana no mamba mwana ti azo makasi yango na bomona ki moi disparition na nga nazali komona na bilité mais sinon maintenant ça va. OK, merci beaucoup. Boyoki disparition et artiste na biso esalaki kamona na te ezalaki po azalaki awuti kozala mama. La première fois à la maman azalaki na wale bi wale ndenge ezalaka en plus ko bota liboso donc ceux qui ont mi bateli bien te yo moko ko beba de 2 mois na en tout cas au boko les bien ta ko beba donc faut protéger moi na yo mon premier batela ndenge ezalaka lelo azongel musa na et azape na terrain et sur le terrain de toza awa azape en plein tournage. Donc yo ko zoyer na tournage photo sola ne pour bien musala mo kena non ka bon tant ko sa tête ko to pe foler kana TV na émission et tambola ensemble to beta mo li solo ya carrière na yo ebele bayoka mais ça pena misusu pe bayina bango sika na monde on pas théâtre bayina bango pe sika kotala neti bana mususu ba botem na bango sika ba comme kotala ba bi to se pe la pena na star na biso Viviane mais tout yeba mon parcours na ye awutaki wapi eti lelo azala na groupe na ye lelo. Bon Viviane Abiel na bandi théâtre au Mwakala na bandi vraiment à l'âge de 19 ans tant qu'on a eu diplôme d'état avant d'aki moi muké ba parents nanga ba banda mo kotungisanga na mata université lokwa pena na lingai nanga ka msana nanga oyo ndé tant qu'on a eu diplôme boyemba mako na kina na groupe Chic Choc Loenge ya vie na biso vie mukere ko vie nzambe ngada ya ngadios na évoluer qui peut kuna un moment après wanande na yaki ko intégrer groupe Sans Souci d'Afrique na groupe Sans Souci d'Afrique pe na zaki pembeni ya yemoko Maréchal avant akende après wanande lelo na koma mama présidente na groupe na ngamoko likanisa ko sala groupe ezala no ndenge nini olala kika ko la muto sala groupe to ezana battement esa ko sala groupe oza des stars o joie des gens ou bien zaki vraiment posa motema na yo moko. Bon ezala ki posa motema na ngai po na longwe déjà na groupe moi munene Chic Choc Loenge na ina groupe munene groupe Sans Souci et ça li ki yemoko Maréchal Sans Souci akei to tika ina président pour des chasses bon et banda suko simbati banda ko simbati bon mona ki ndi na sina ju formation makasi boye pembeni na ba Janify pembeni na ba Po Firenze na ye pembeni ya Sans Souci donc naza pena mutu moko na ko pe ko sala groupe na ngai ndé vraiment ya ko pesa nga pena po sanga biteno ke suku pa mutu te
faut siko pena na créer pena entreprise nanga o ya après ba mikolo ba nanga pe ba sepela peti et comment on dit comme succession le peso zate otikeli bala et bon asko mwana na kopona mwana musala te na kopona mwana musala te mwana ye moko tango kola opona musala naye mais tango mona ka ke mouvement mama na ngai soki na ozana bon moi to na ozala te il faut nga mona encadrer ngo wana eza problème naye eza problème na ngate tango lobi ke na groupe ya président sans souci que son âme repose en paix olobi ndenge otikalaki continuer na président poudre de chasse que son homme aussi repose en paix olobi ke bande kosimba te par rapport ya yonde moi nous aki boto cité ou bien ba kambinde bande kokamba bon omoni groupe sans souci président poudre de chasse ça na bon monter donc na si quoi si na longwa kuna na terrain mambunyo sur groupe sans souci ce qui président poudre de chasse qui en vie peut-être na quoi répondre na ba question na wana pour yemo par rosa vivant atali boya sepeli pe na mamunga na oloba to soit sepeli na mamunga na oloba te na minute oyo azati groupe wana pe na sina enterrango lokwa sans souci akufa kenda pour des chasses pe akei do pa na ngai groupe wana eza ko exister lisusu te donc na ko beta masolo te na ko beta so masolo te batune so bana babata sikati so la plupart ya bato to travail na bona groupe sans souci bazati donc o ba ye wana derrière na tala pe so groupe angote ba bazana na yebi pe bilongo na moto ko kutana pe na nzela to leki to kutana na ba matanga lo balakisanga ke groupe sans souci yango na yebi yango te donc za ko moko pa na ngai na sina enterrango et c'est kufa déjà. OK, merci beaucoup to betasko évolution ya groupe no moko et qui endeni bon groupe ezo ki nango bien nazaki nanga pe na TV mais vi nde marambo ki na vitesse parce que chaque dimanche à 23h na CBS na CBS na longo CBS na Ekibiso TV bon vi marambo ezo ki ndi ba vitesse ba marambo ezo ki na ba itena arrêter télévision ki ça na kopesa pe ba na retard lokwa biso ba frena biso na groupe section klenge ba piep so retard to yeso na groupe sans souci ba freiner biso so ke monde ya na YouTube monde ya na YouTube donc ko tsabana na YouTube ba mona na bamboke belé pe ba mona bango ke ba bato pe bazala basala musala tango zaka trop local monde ko ça bien te yango na arrêta ki télévision biso ki chassa nesikoyo na fongola ki pe chaîne na ya YouTube o ezali Viviane Abiel Press TV au pena ko tsama bagag ti nazolinga chaîne ko maman monétiser pona ko tsa film mo ba film ezaka na moi dépense belé so ki pe chaîne ko monétiser tango ti film e boate ko ti 50 francs ibika ke malgré na tsaki 100 francs na zuma 50 francs e ko sanga pe ka bien. Depuis fongoli chaîne ça déjà combien de temps? 6 mois. 6 mois. Mais quand même ça ko évoluer bien. Ça évolue 1200 abonnés ça déjà et belé na za pe na ba 2000 et quelques heures. Et puis il a forcé kaka mais footballeur merci beaucoup on lobby bien que l'on voit la télévision pour l'ingi vitesse sur internet alors que bane belo bayaka kusa la théâtre bon balinga kabatala bonde awa et puis que bote na TV à lekina nzela ba beleli ki ngandi alors que na YouTube ezam plus libanda te mais faut expliquer bango bato bayaka na maele wana faut expliquer bango toko leka lelo toza samedi par exemple ba 13h to ko ba 13h wana ba bona ba courante ba otala mais rediffusion donc na rediffusion siko ba timno pe na rediffusion bato ba jupe occasion ya kotala na rediffusion te au moins te ko zu manka bato so ba na bandi na premier épisode bien bu aya surtout ka bo so tala bo 5e épisode doit rater 2e 3e 4e vous comprendre mais siko yo faut expliquer bana bien na YouTube ana na téléphone na ye azana ba image na ye oh lelo te lobiti ya ko bomba ngo des années mutu so a raté lelo ala raté lelo lobi otala so a raté na 20h 21h otala 22h otala donc ko raté pe na semaine mobimba semaine yo landa so azana temps libre otala kaka donc azana archive na ye na maboko so mutu no sanga théâtre o sa wa biso na internet a côté na internet olanda mama ko théâtre na ye télévision mso ki chassa donc so ke eleki pe ba bloc on est ça là que to tournera rapide mais so ça que ba bloc YouTube ozwa moi occasion mo boye ya ko za pena calme pona o sala makam na yo na ndenge sengeli ndengo convaincre on peut ba accepter kenda bon ngai neti nga vraiment na moni fo za bongo oya ko za d'accord nanga to sali musala ebele ba oleka na télévision na bisa ki chassa awa na libanda ba yebiete donc ça local na ki local wazali to tala ki yo merci asuki wana
Total qui merci. Même à ta crédit, bah foutu même des choses à tout calaboy. Au les cana TV, moi taxé côté le mami mon félé. Maman est Cécile na okala bato comme au bang. Au rejoint pété. Mais tikala déjà ta bambo ta mémoire ta chité maman. Mais au moins ils sont na YouTube. Sont na YouTube. Et on a facilité besoin na télévision na biso a. Pour des choses on a on a biso déjà na 4 chaîne. To ko luka pe espace mo boy. To zuka blo na biso comme lekisa. Mais tant bo lekisa mam souvent dans la difficulté parce que au bobando lekisa derrière bateau bazala bazwa alors que ba mutu so ko ya sikana groupe intégrer sikana groupe. Eh le quoi derrière toza déjà na lire wana ya internet. To retourner na biso mingi. Même mutu a siko ya répéter a retourner na ye comme il faut. Mais toza na chaîne na biso moko siko. Na place to kenda ko futa na ba chaîne batu mususu. To na chaîne na biso moko. O le beso makoke ya TNT za na ba chaîne belé. To ko za pembo na biso to fungoli pe chaîne na biso moko. Que ton voix misa batu mususu te maman biso mo pe to mi voix misa e bongo te o titi eza bongo alors que le biké au jouer kana bana bazo jouer na chaîne moko Vivien la Bielle alors que ana moni mingi banzonzinger banzonzinger nde baza ozo mélanger bango na banzonzinger to ozo jouer omoni bango te po baza bata retard soki olobi olanda ba na biso to o to zora na groupe obetanga mabako. Ozomona so zana ndeko na yo ndeko na ko comprendre ah musana pisa ratongo ye mais bango loko azana na vision na te loko azo comprendre na te akoya retard siko so na bina bando lekisa ba télévision Kinshasa wa na bando kaka kanda tournage akoya retard répétition akoya retard mais so tele pe bien opesa ninge lokote eza ke ngande mutu na ozwa ye na opesa ye na télévision na opesa pa batu bazwa ye mais siko ya lingi na ye te ba pe ba présenter pa batu siko ngana osani ebele bazolela babibino buna ba groupe bango bazo bénéficier te mais bino bosenga bango mbongo ka mbongo tournage mbongo ya ofuta chaîne mbongo ko futa espace ya ko tourner alors que loko anezo lembisa bango loke bango bazo gagner rien bino de bozo gagner mais siko neti ngana koloba na ngai ponga na senga bonbon te oh ya répétition oh ya tourner na senga bango te mais bato basenga bango wana bato basenga bango bambongo wana baleka mona ba deux chaînes ba na CBS ba na Biso TV ozolanda chaîne na bafutaka po oyeba na bien faut ba tiauna moto ayebani po moto wana bato tant ba otala mama pela ba otala papa bossé o jouer na papa bossé oyeba na te so ba tiauna mama pela oyeba na te mutu muso alingaka zape boye tanga tika batikali amoni o profito yebana so ba tiaka kabino na bino atoza principal ngo ndeni mutu akozape na ye esenga fozo atampe na ya koyebana na eza pasi mama eza pasi yango no mona ngatema na women na groupe depuis 2018 na koma na esprit na ngamoko dona mi créer ngamoko na ko sa suba acteur te donc on ça l'acteur a vision ndenge mona ngai. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a mon qui, en tout cas, batebe bazolela sur ça, alors que beaucoup d'explications très bien. Donc, pour oyeba na lobby, il faut le lot au bananon pour souffrir. Pour oyeba na lobby, il faut le lot bosser. Pour oyeba na lobby, il faut jouer pena ba grand. Pour beaucoup ma grand. N'enga pas explication lobby aux amours, na faut jouer na mamé pélo, jouer na papa bosser pour lobby op oyeba na jouer na artiste amitié ne pour ba benda, pour ba le bara fort à soutenir la faible. Ce qu'on batebe bazolela tenga na ki bandana ki na groupe azotangate azotanga mo ba second azosala boye ebele artiste so pesa bango parce que j'espère qu'artiste so éclaircir bino bien tranquillement tout cela mo mukie c'est no yo moko zana mutu mo tuno kunga lobi na lingi na yeba artiste so banda théâtre na nenini pona okaka uta ba boy ma nependo ya banda théâtre fixe to yeba te me batebe ba yeba basala calcul kuna basala calcul ba mo 19 ans 19 ans basa bata maele baleki biso na maele mais voyez baté 19 ans lelo en 2023 déjà 19 ans parce que banda kozonga simé bazonga mamo te bata maele baza ana téléphone na calculatrice babeta o dada. Merci beaucoup artiste tout beta mon ke bon besoin les kaba nungu ba ebike tolobaka yo lobake boy no na ko beta isola batute na ko beta ngamoko me mambongo kenda ka bongo ya art etambula ka bongo to beta mon kieli solo ya trophée ya trophée ya silabisa ya mams ya mams bate belé ba murmurer sur ça ba lobi pourquoi kakaye ba trophée non so kakaye pourquoi ça la kaye les autres non asomba ka trop azo somba azo financer ezala kaye eza combien de fois si la ngwa zu trophée
na nzonzingi soki elani na awa ye na mwana mboka ye comme si awusomba te omoni eloko osala biso eza motema mabe eza jalousie ozo comprendre bon tolo basiko asombi me azwi acorrompre azwi yo ozwi te siko motema mabe ngo okenda ngo ti wapi azwi bapesi ye ndima soki balobi ke basombaka ngo seke ezaki problème mokende te seke problème mokende seke alingaka azwa bambongo ebele poto wana bato baa na mbongo na théâtre seke alingaka azwa mbongo ebele biso nde bacomédien eloko esalaka biso eza motema mabe na jalousie so totali mpena bien bazwi mpena batie na mitya nonga moko batie Viviane batie na Sila moto asala mosala eza nani mutu pena tosala mosala pena eza nani Viviane avandi bo asala mosala te atunaka te chaîne YouTube na ye eza na bebe aosala eloko te ale na telemi mpe na ye na télévision ke Sila bisala asombaki trophée na sens te so totali Sila aosala mosala na ye azosala mosala atourne trop akotisa biloko trop azomisala ye moko na télévision bon bato batali bamoni ke fo apesa trophée sikonga Viviane ya koloba na tv ke eza lokuta asombi yango eloni na oprouve bato baotala biso nde bayeba ocomprendre ke eza moto osala mosala moto amérite yango yo osala mosala te olingi bapesa yo ozo jalouser est ce que eza na sens ozomona moto osala mosala bato baotala biso bamo baocomprendre mamu nyonso biso nde totika ndeki motema mabe ngaso na boya na nga bamasolo ya bato parce que bato mosusu balingana bango te batanga koma na bango na tv aokama atangi kombo na nga mpe na boyaka pourquoi parce que moto nga na otanga kombo na ye aoleka na émission otanga koma Viviane te nosala les promotion toni mona nasala promotion ya artiste na nga rapper aka na Londres Smoky 9D78 les grands rappeurs na kati ya Angleterre ozomona mona nasala promotion na ye po ye so aleki mpe na émission aobwaka Viviane Abiel ezo komona otanga kombo na nga yongo na profiter na senga na bato nyonso tu ya libanda mboka na senga pena na mokili ba comprendre que yongo na senga na mokili ba comprendre que tona ba artiste oyo baza kosala musique na bango ki toko lokwa ba Smoky 9D78 bato ba consommer musique na ye ya maledi eza nzembo mwa bimisi ya kitoko ya maledi bato ba consommer ngo monisco so na obeta masolo wana esa nga bien yepe kuna tomba ozoye kuna obeta masolo vient moto ke vient pas oyeba na poto ba musu ba yeba ki était à travers Smoky 9D78 vient na yebani oso comprendre ngo mais bato nde batika jalousie les artistes comédiens totika na ba comédiens totika jalousie moto a mérité na to betele maboko où est le mal siko autant to betele maboko te toza ko niyango mais ya ça na kata chambre atiango azo présentango yo kuno kufa kana motema mabe c'est pas bien. Ok, merci beaucoup en tout cas balobi eloko zo mama motema mabe donc biso moko tolobi total à peine au misala to sala nga na travailler ndenge ni muninga to travailler ndenge j'espère que beaucoup artistes n'inga répondre azana motema bete azana motema pembe pour éclaircir ami pesi non exemple ya ye moko abiye moko c'est dernier travail na d'accord travail ta to sala le côté comment est possible aux ala na motema beto na quel tout ndenge balobaka ya artiste na biso si la bisalo pona profene donc c'est impossible même sous son monde travail ne peut-être o ababenge kuna nzunzinge ya rapasi meilleur bina mundado mire kutu yo sakana to quand ça joue ba principal atana na moi ta 7 fois malheur que non totike loko wana totika monde na théâtre évoluer arna biso ya Congo évoluer que de liboso totika ba rankine toujours mon que to beta isolo na yo moko na kati ya groupe ndenge évolution ya groupe na yo zo kendela ba ambition ni nozana ngona kati ya groupe e ba bonsi ni nozana ngo pona bana na yo pona groupe na yo te pona groupe kaka na chaîne YouTube bana ndesko fo za même moral nanga po ba profiter na te na za clair ba yete siko yo mo tala kaka nanu yo mo na banda ekoloba biso ba artiste comédien do tika na biso ndika kimite mama bi bana biso ti siko ba ye na bango te bana nga pardon na koloba ba ye na bango te na bande ko nanga ba ye siko na sani na ki na bango na ko beta c'était le kola ba artiste te vous comprenez Léo bi au décevoir ningai vous comprenez mais nga mo suna tela nga molende kaka mambo bi ko ya nango na ko zira bango te
Maman, on est en 2018. Ambition moko selon chaîne pour le biba na te. Na binga moko chaîne eza na oka eza na oka ekota biloko mingi. Loko na oke non na bagag. So na moni ke na sengi monétisation ba pesinga. Wana sikoni na ko sa filmer. Filmer pour filmer na dépenser nga na ko za na za le chèque te nga pe na okeka nde bato na obeta oui na obeta peka lokwa babubo manoka pazali donc na obeta penza eloko moko boye pona ke pe na lire na bango bato pe batala ngai na kotsa pe mbongo po soko tala ma okotsa mbongo soko tala mate okotsa mbongo te voilà. Quand la peine à film Mokoya président Bobo Manoka, je crois, je suis là. Ceux qui titrent en on a 4 jours. Nazali, na joué de 3 films kuna. Bakoti da moko, bakoti da moko. Donc nous ga mikolo. Bakoti da moko, akoti ami balepe koya. Après ami ça tout na pesi merci. Mon président. Alors tourner déjà, on déjà le au 3e batum souffle 6 semaines au kaka. Après sur 6 to bani mususu. On a payé merci na président Bobo Manoka a raisonné Viviane et voilà président Bobo Manoka za président on a banane kala on a l'air d'aller pena ba CBS a wazo kino ba mama lokola ngate ngapi nandi mnaza ko représenter ba mama na groupe wana donc eza nango facile à raisonner ndeko na alors que na ba bongo na banzonzi mususu wana nde toyebi ya basila ya ba Belvi Kandi ya ba Excel kuna nonu ba ndo bank saute te na joie pas mams na joie pas mams bon moi tous a rebellé si on est moni ba ozo tshona mutu penza ngane ni ba benga ngato kanga ba bandoki pamba Viviana kombo na mboko oyo ozo comprendre Viviana za kombo sala pe film benga bango ka bango ba benga yo donc mutema mabeza te alors que monsieur comme ça bon passe ya nini te passe ya nini wape kombo ozape kombo sala pe ya yo neti vient na zabo na ko tia souci jamais o ba benga te place moko boité na ko tia souci te vivant na kombo a sala pe a benga pe bato wana pe ba ya nini ba ko jouer c'est ça quand même il y a clair mais il y a ba conscient non plutôt ba ça la monter ma pas sur ça za mutema mabe ko tisa lelo ranki na mutema mais ya mutema mabe peut-être que ngate ma benga nga fona na qui n'est pas mams na buka kabaninga po mams benga bango ta benga ka ngata ka ngande na liste msuba commencer nga bango ta na téléphone fo benga lo ah mais ngai vraiment parce que mona em soli solo bete zangi fo na buka baninga po de père c'est ça mutema mabe allez lobby pe mama komo ina ba msusu komo kota problème dans monde à théâtre et ça mutema mabe yo kana raté o no yo kana teza suite ya bateau bango bazobe jalousie maman jalousie ngana mwana nzambe ngana mwana molimo ngana mwana porte boli ya bona omer pana biso jalousie renarate donc jalousie za ba fruit ya bana satana ngana mwana nzambe na koza na jalousie te wana mamuna bango et to sola pena baninga na mino mususa théâtre ba mi monde théâtre o et surtout biso na kinza fo évoluer bien so koza na grité et kosimba te wana grigi ya théâtre ndé bakosi comment gris oye na gris siko oye na tokola epela azar na gris te ayebo jouer ka obete pour la gris na ko jouer ezalaka te gris ezalaka ndenge nini mutu ana eloko moko boye na okoma place wana na sukoli yango to na bweka na nzoto ba fan balanda ye atondisi aveni gris ya bonde na ndimango o gris o jouer bana no ndeni o bana no zo kisa ko jouer ndeni zalo wana linwati ozono kisa o jouer ndeni ngam na oyo jouer na calcul na bi genen o mbale ba telemi ba professionnel ngalo kwa na wana na mutambisa tu funa beta pe no kina ba na stratégie siko gigi jouer place nini gigi peso maloba gigi peso maloba te ko inspirer pe te le contraire bo mayo gigi salenge lo muke bat ba pesa o système so che poudre o bena mibala batu bana poto balinga yo o tie musana lo lemo ta no lo baboye mo supplément batu ba mona aloba kito benda mbali ya batu soko za mbali benda basi ya batu donc c'est un peu ça
Gigi yo jouer ça raté, on a pas cosa qui yo. Ya solo. Bon ya solo. Moni fiana kuna moni garçon. Ah ya lokuta. Soki yo tali ba kombo bat ba batang. Jamais. So tali ba kombo batanga wana. So tali na film waza, hotel na film waza, hotel na film waza, hotel na film waza, hotel na film waza, on batanga bon. Batanga vivant te poani. O viena na kiss. Batanga te poani. Po ba mona ke te. Nde na ozonga na nga boye na oleka leka boye. Ba mona nga it. Lope ba benga poana ki. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir de Maman Mireille, de Maman Mireille, moi quelque chose à Gebaka, Ndazo Sunga, Bana Nyoso, Bazana Balabala, Bazana Banzela, infirmier, handicapé, Buna Nyoso, tout, Kagasana pour soutenir Bossa Makambu Nyoso, Yovana na harmonie. Fondation Tabita Elisou, Libosora Bino, Kosenga Lisungi, na 1 euro na yo, na $1 na yo, na 1000 francs, Kosunga Bitike, Batanga, Bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae Ya Jomas Masamba Merci maman. Oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foute là et puis difficulté au foute là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Oui,
facile. Elle lui dit comme ça. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, bango la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, je vais service. Pour ce monde. Mais ma canicide, bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïlemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon biba. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba, Abilo. Donc, à longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir, ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va ne pas la métier la photo. Place, il y a série, il y a Kotabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyberservice. Mingi bakana qui a travaillé tellement moni qui a travaillé bien te baninga ba jouer bien ndenge mo yon po moni ba komi ko beta ngobongo donc théâtre ça on kamba viti na loba na répéta boyo ka artiste ba mo ba loba si so qui vous mettre ka gri bon mon na te artiste mo super amati pe amon pe pour évier à la bon il y a les hauts il y a les besoins quand te que ton jouer de 600 c'était on la pe mabe ba kenaka mon so tali la plupart ba gri wana ba limaka so on devient d'aller na ba gri à succès bali mo rapino yo batali solo ne soute attends les kalanzela kuto mo ba bon attends totale kuta ça qui bana ba Hollanda ba Hollanda mais ba ça oui. Ok, merci beaucoup to betamou qui est les solo artistes na biso comédien ou esali pe bato belé passé a outi ko jouer na film moko lekia na bosani titre nango a jouer qui azana mbasu babokele mbasu mais lelo kaka na likolo o ya mbasu pasteur patron azui mbasu donc babokele pena mbasu ya solo ezaki rôle a jouer rôle na ye ya mbasu ya pota ya pasi et lelo pe pasa ngo ekomi ya solo moi ke mambo pe ya moto solo barazo ezokenda rape monde moi ya solo na monde ngo ya art na mamnonde bokende la mutema be na niveau bo mutesa simple rôle lelo pasteur patron a kotinda avandi na se bon bato bosuko bato yo ba jouer ba kufa kazi baza envie ezaka maladie elingo bateke soko jouer ko la mbasu faut soit pe mbasu mais comment bien yesikoyo na oyeba ndenge nini mama na oyeba ndenge wana soki bolo babongo moni bino ba journaliste message na mine kindaka moi rapide trop so bolo babongo seki bando pekisa bato mususu nde na yembi ba invité na ngaya wa opesi ko la mbasu bongo oboya. Et le président Moutoumou et Sangalobi, il y a joué rôle ya sirène, na mai et à la terre. Mais si koyo, et le président Abiso, il y a un ordre de fuba sambila. Tant que pesi au rôle, mon que rôle na isa mabe ko boyate. Salango, sopa makila yesu. Ozomona, yango moni ngai na ngana tika théâtre. Prophète nanga te yanga, bon makam kana no mona ka bando za bien te. Prophète nanga te yanga lobi nanga théâtre za mabete. Ya lokwa musala nyonso. Avo sala ngo fo sambela. Tsanzambe liboso za la sima. Le isa na nguya moko te leki komba Jésus-Christ de Nazareth. Ozo comprendre ngo, avo jouer rôle na yo, osopi makila Yesu. Musala na osala eza musala. Et comme na vie réelle te. Ozo comprendre na bato ba jouer ba kufa, ba boma te bena ba pièce. Yengo bateke mutana kufa ka bati rôle la sirène. Mais faut ça mutoza na vie de prière. Sote ba incarner rôle wana ba sirène ba Hollanda yo. Nous message na mine kenda mo rapide. Tant bolo ba bongo ba tebi bando boya ko. Ba te bolo ba parce que et comment ko kene mo belé. De un, na te même théâtre na bino, beaucoup moins obtient ba poison.
moi penda artiste ata muninga za ko évoluer na bien moi ni moi succès moi ni mutema loku na zu poison ate mais soki artiste muninga boye bazimba abokele parce que ye mutali boso pe ka ata boba nga sikoyo nakoki kokende penza na point wana te pour naza na ba preuve te o bata théâtre ba kila to malade soko lobi nanga mutema mabeza na ko confirmer opina na tiena ba fleur na ba ngeli na tiena ba mine d'étoile na ko tsango pe maquillage mutema beza maka o esila ka te makasi mutema mabeza makasi tika bo mais solo binanga ki ya bakisi na preuve te no ebandeni ke baba muto mutabo ke rentel no ebandeni ebela baninga mno basolela ba motema mabe te motema mabeza olie bo appuyer muninga mata mais bino bo sani bo benda nga na boti na perdre poids na kondi po na botana na condition mabe mais bato bazo tonganga na nde na comme na santé wana soki ezaki mwana tende batie sida ozoma mutema mabe nani ba comédien toki na musika te trophée batasila ekomi o a corrompre apesi mbongo mutema mabe apesa mbongo te ya yoni yo sandi musana oyo pe osomba so kombo eza ba otekeloti so za kombo te ba otekelote ebele pe bana ba muneti ba baby kandi bana ba yo tanga ba kombo ba tutro yo tanga ba kombo ba tutro ba comédien baze belé mama kasa lobino ba comédien mbongo ba simba ba bana ba pe belé yo mo poke ko sana po nya po somba na yo mais ngasa ba esenga kaka toteka trophée tala ikonzo na matolo me bala lembanga bata poto benga balokanga telefone bo aboso likabli bana to midi poko baninga no boya mbangai nenga na beta matolo ya haut niveau pona somba ngo kaka mais le quoi ba somba te ba opesa Viviane na mona na te. OK, merci beaucoup Natata Congolais en tout cas totika no de un motema be et ça vient alors bolinga na bino totala ba nigande bazala ka muninga bimisika au mona ba ko sala fort ba jouer c'est trop pourtant bon jouer c'est trop ba jouer c'est payer mon côté na ba grand de père ka ba bende ayebana yo monyo moi minéral les apports ma producteur biso so tozika ba producteur mutema mabeza sute po producteur sama mnaye moko yo cha mutema mabe producteur sama mnaye sans akocha bata théâtre so akocha bata théâtre baby ayo se ayete ite ngana te okana te mais quand même bango bolingo balakisa biso na TV ezaka ba producteur ezaka pe nini mboka bakonzi ya mboka nde batamusa makambo wana ezaka bango te. OK, merci beaucoup bakonza mboka message pe nous lancer na bakonza mboka na biso c'est le monde na théâtre parce que non ata lelo lobi kuna mususa koloba baza ba na loba batukutu ba oyo ba na biso ozasi baloba te baloba momona pe yo lobi boye pe bakonzi ba okipe basale oui ozala no mtamtana étoile nae mtamtana maloba nae mtamtana pouvoir nae parce que na théâtre mususu kotala otala pena ba icône batu bazua mais ti lelo ba se retrouver te problème ezani ya mboka pour mes amis ba konzi na biso bazokoka ko soutenir ba artiste na biso te. Tu comprends? Donc yo mtoza na message moko pe ko lancer te ba konzi so monde théâtre so photo évoluer zo senga bo sala bo zo senga bo. Ata lelo te bango baza ta Hollanda te mbesa na bato na balanda. Et le lendemain bon memela ba ka message so ekome bele mona mso pe message yo koma na ngono na 9 et senga ga yo bakisa e koma 100 po bato sa basalela. Oko selamaka. Yes, solo. Loba epesa wakambute. Na loba nini mama? Mesa sama konza mboka sera. Yo poza artiste. Nde ona ngai. Nde naza boye na tournage. Bato baza afu ba tourner. Faut qu'il ba monter et kota na chaîne. Na saba vie na ngai ba vie comme ebele, chaîne comme monétiser, na liambo na sema mwana ngamiliki. Mama nga na futa ndaku, susi na nga na zanga mwana. Ya mama mboka soki na okolo bana bato batala biso ba basunga biso basunga pe ngai ti bato basunga ba mercenaire makasi basunga ngai atana ko pesa ngambongo te ko s'abonner na Viviane Biel Press TV les appels ngambongo eleki ba million batala ngai ba partager yango na pona ko lo baka yango na te
Bon, nini ya malongo ozobongisela bato bazela le lendemain la chaîne ya YouTube. Ezaka ba théâtre eloko ba spécial ezaka te nako tango mandako. Solo ba te eloko ndenga na bongisa bina na jouer ça mutu ngani kingani so saini na ngai boy. Kasi yango na soto tsenyo so na ezaka ba film te eloko bien ezaka ka ba film na oleka nga pe bato te. Mais na osala ka film. Po mikole ko miligambo oleka makasi. Te ngate nga na mwana nzambe ti nga na mwana molimo. Ok, merci beaucoup. Message à relancer la baninga na ba comédien parce que dans le monde il y a comédien na bino oyo et comme problème ba PD ba lesbienne ba tout mususu ba comme bang mutu ça tali que moi na ngotanga ana ina mais na komi ko banga moi na so ina TV akoma lesbienne moi na so ina TV akoma PD ba tebeli ba comme na ba ko bangelo quoi na c'est le artiste. Est-ce que bon ba que ça vrai ou faux? Les avoués, bah, pédé les lesbiennes, bah, ah bon? Ils ont ma bête, tant les lesbiennes à zaté, lesbiennes fois zaté, tant pédé à zaté, pédé fois zaté. Et bosco tout le bani. Soit par bah, on bang au tina bana, on a monté. Mais bah, so ya kaka. Oh, bah, bangana bah, mouké, bah, bah, ya bébé. Donc, place ça n'a pas na mon aïlo na rolo baté. Bateau bazana, bateau nyon so mon na théâtre bazana bah mi kolo. Bah, quand t'as na douche, bah, quand porte. Donc nous sommes les logos na kolo bana bango te. Mutu no saza maîtresse ya vie na ye. Viviane akoya kolo bana bango po Viviane azanani. Okoya ko pekisa neti acte to pratique moi ça. Eza pratiquement impossible. Viviane akoya ndé pona ko la sabato Viviane jouer, tout en ndenge zo jouer le reste on est taliété. Lelo Viviane alingaka pe azonga ndenga zalaka. Bona sila. Oh. Mais yo moko bitan de ça déjà inane na ndambo. Pour mes zara ezalaka. Moi ni ne zalaka mona se. Pour mes zalaka. Comment on a mingi, ko jouer mingi. So que ça qui nazaki na ba défaut moko ezande na kolo ba Viviane na kolo ba nini ya mabe oyo azaosa na théâtre wa ko sa souti. Là peut-être na kolo ba ke ko vanda na nga trop absence ndé na boyi. So longo na nga absence, no sa na nga ite. Vous comprenez ngo? So longo ka absence na mona ka trop na opesa makambo. Disparition na malgré tout opesa ngozala ki suite ya kobota. Et baza siko na posa ba mona yo ningozala. Ba mona ngai. Leka ozongela ningozala. Ba mona ngai. Mona mono na télé bazo mona mono na ba YouTube donc. Ba mona nga na Viviane Abiel Press TV. Ba mona nga. Adresse na nga moko. Et na ba film pas ba mususu. Na ba mususu ba bengi ngai ba mona na ba. Ok, merci beaucoup. J'espère que tout comme vraiment na sukaya émission na biso artiste biso koza na mot à dire na ba fan na yo o batala o et o pe ba continuer na kotala o. Ba fan na ngai Viviane azali vraiment en forme hein. Et Viviane Abiel Press TV ezali bo s'abonner kuna bo mona nga kaka Viviane azali aza toujours musa na ngeza ka théâtre et non senga pe na mokili mobimba et batala artiste na ngai artiste wana za artiste na ngai artiste rappeur Smoky 9D78 batu batala ye ana chaîne na ye ya YouTube Smoky 9D78 officiel wa bisinze mune ya malade nzembo ezo cartonné ba fa na mokili pe ba découvrir non senga na opena to sala programme moko boye to sala pe organisation moko par rapport ya Smoky 9D78 aza artiste na rappeur ndé batu bazaka na artiste na bango wana pena za ya ngai batu bana ba fali batu bana ba fali batu bana ba héritier yanga sikoyo artiste rappeur na ngai Nzambe na kolo ba ondeni mokili bo comprendre au monde ça na bo découvrir so betika Smoky 9D78 officiel so kotika na kati amisinze mune ya malady awabeta musique toko so moni Viviane na loba bo seke na sur na mambo na loba batu ba s'abonner kuna batu ba landa nzemba malady aza artiste na ngai ya motema merci na ba fan na ngai nyo surtout de partout au boza Viviane aza osala ka msala kaka ya théâtre nani lo musu na osala te loko ekindaka boye kaka na mambango ya bémission wana bomona nga na oleka na bémission donc napesi merci na papa Bossé pe napesi merci na papa Bossé historien napesi merci na ambulance napesi merci na ochichi ya wana nga ya palin et la moto titi wana yanga ya palais na pesi merci na bandeko nyonso tout ya mokili mobimba en tout cas nazali. OK, merci beaucoup. Conseil ni no lancer na Didi Stone mwana ya
musicien na biso munene ya mboka o Koffi Olomide ndenge zobeba na papa ne alobi na papa ne fuba kabana na atra na justice wona za mama papa na wapete conseil dike Didi Stone kabona papa na Koffi non bon Didi Stone bokabona te na papa na ye moka na posa okabona ye moka na posa kabona mais oyo koloba et ça le fait bien bon ngai message na ngai zalaka pa honorable Cindy Leker so na ko kele koto wana ngama wana pena bazalaki mibale Cindy Leker Nzamba Kara président ex-président na biso Rais Kabange bazalika mibale bon Cindy alongweti totikeka na Rais Kabange yepena biso so exemple Kara ya Rais pour honorable Cindy au PCP ni conseil Cindy au lieu à banda ko réagir atikala toujours na Kara na yema na yebisaki honorable Cindy eloko ekufa te continuer Kara baneza nando bato babosala bango ke oya mani ke continue motala Cindy nyata pena to nyata Kara moko sala publicité na yo sala publicité ya bozioza nango epesa bato tension continue na Kara ezana elo ekufa te mais sala kanga moi passe pour na linga honorable Cindy mais alege moi perdre moi moke mais espoir ezali ko désespérer te continue Kara na numéro de téléphone, ezali plus 243 89 81 10 431. J'ai quoi mot de la pesa qui na pesa PDS mo qui 9D78 merci beaucoup, j'espère que vous avez tellement aimé pour nous Kolanda émission na biso na pesa ba moto langa na ye mo balobi obi café on a 6 na Liège ba moto bisika bodal ba obi kunande masoloza kitoko na pesa ba moto langa na ye mo balobi ce to bosani to kusala lisumu na vieux doudou qui t'endali depuis Paris et ba motelanga na ye mo vieux Christian Mbichu vieux Christian Mawete depuis États-Unis d'Amérique na pesa ba motelanga na bino ba union so bolinga kanga c'est moi Charlène Kadane autrement dit la perle noire et je vous dis salut on se revoit à la prochaine numéro. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo loyo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo ye. Sobato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo ye. Na yena bapasi nanga osabo zambe na yo
na ye nakosanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo
balingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino